famille fait de l'amour. Et président Douche Kapanga, donc ça fait longtemps, il y a une tantine qui vit en Allemagne. Avant d'en Allemagne, il a benga kibiso. Tantine, on attend à bengi biso, à bengi patron avec qui a besoin de biso. Et avec au biso, tant à biso. Abandi ko relater biso lisolo abina linga ki kutute ebima na internet mais ce qui bimi na internet parce que le monsieur est à le plus loin ya mwana na monique ebima na internet tellement za multimédia et fait que ba yo kango et ba mona peut-être akoki koyoka soni parce que eloko salanga na vie na tikala jamais ko bossa na ye. Pourquoi? Parce que fille wana zalaka copine ya Douche Kapanga na niveau ba Congo azaka copine na ye ça fait longtemps fille wana aza lelo aza mwana Allemagne aumeli mais lelo nde to aza mwana lemba abotama na lemba et famille na bango eza na lemba super alingi te to pesa ba détail parce que lisolo wana yebaka ya bardaka et bato ebele bayebaki yango mpo ekobimisa susu ba détail mais soki apesi lisolo oyo epa na biso alobi na biso toya kopanza na media. Pourquoi? Parce que trop c'est trop. Fille wana zaki copine ya Douche ba umelaka na relation. Mais ndeka ezalaki yoko sa fille wana akomaki na zemi. Vi ba relation mususu so pe Douche zaki na o fille abande ko ignorer. Fille akomi na zemi kande bat bakoma na zemi. Fille a expliqué Douche que non nde na boye na zemi et Douche andima zemi ya fille wana te awanga na kazemi na ye na niveau kutu bozwa idée alinga même pas ko reconnaître moi c'est alela sala nyonso ekota ba famille donc makambo oya oloba boye abi Baptiste ana ba ayebi yango bande bandeli tina suka parce que ina tina basuka ana comme ko solana Baptiste parce que Douche a bloqué presque partout Douche abande akutu kolinga même pas solane même pas ko sentir rien et fi wana vanda na zemi wana ya pasi na motema mobali ya wangani yo ozane lokote donc souffrance sur souffrance et fi wana kenda na bandenge nyonso ba famille ba kenda na bandenge nyonso pesa bitumba ba famille parce que Douche Kapanga awanga na kazemi wana malgré ça eko sala ke 4 mois eleki fi yango kanda vanda na badula ba vie na bango ndeko na bango ka ya veni mais akenda poto mona poto tongo ya Allemagne bate bele pe bayebi aboinde totanga kombo moi akenda poto azongaka et mkomsusu tonton aye parce que ezaki de a deux fois tonton ayaka et a dérangeaka en tout cas fi amalinga na été parce que abandé ko vivre na Douche Kapanga et tant ayo yamba lui balé ayo kuta na sou garçon tant ayo ko ya mwana Allemagne ayo kuta na sou na fi yango mais malheureusement cette fois là ayo kuta na fi wana akoma dia na zemi mais zemi ezaki de ya ba niveau ba 4 mois. Et tant babandi ko sola garçon a continué ko aborder yé parce que bande ko linga biso na yaka boy so na linga ko ezaka pamba te parce que to kuta elobite ke naza moi na poto to ndeni mais basi a poto bazana bango mais na kuta na ba déception belé c'est pourquoi ya mwana nde etinda kanga na zonga na ya na kanisa kona ko linga pi comportement na yo vi makabe belé bande ko langa ba ebisaka ngasi yo ya mwana ngai nde na zonga kaboye naza vraiment na posa non et la fille abinga siko ekomi da trop tard pourquoi nde na loba no boy na kuta na makambi belé na vie na ngai garçon o na bande ko ebiso ke na viva na minito nde na loba no na zemi mais zemi ekomi à 4 mois mais garçon na awanga ninga na zemi atikali kutu ko ndima te boy na boy alingi kuta te loko mon côté et ko reconnaître même zemi o ko reconnaître donc a bloqué nga partout expliquer que garçon a betele le quoi réalité ya bina boy na ngana kosa na boy na ngana lobada na biso bref oza histoire na en tout cas garçon na zaki trop déçu quand même mais akenda ki tama ki après 2 semaines les gars ay ko zonga isusu pa fille wana pa mon tantino a betele biso lisolo o ay ko zonga pa na tama zonge pa na binga na lingi o kaka malgré zemi na malgré ni na lokolo bi les gars wangani ngana lingi o mais ko lingana lingi o à une seule condition na oninga yo na obala yo mais zemi oyo mwana oyo bota anokanka a découvrir origine na je azana zemi azana kati ya libumu soki nzambe a permettre que mwana ngwa bimi anokanka
atikala koyeba origine na ye ayebi ke yo papa na ye nga papa na ye yo mama na ye ekotikala bongo en tout cas fille azongaki à réfléchir parce que malgré ça ndeko na biso mwasi bando olingaka président Duce makasi yo kosala ke malgré ma démarche na ye ya makambo nyonso bakomaki kosala banini na ye ya libala banini makambo nyonso et la fille abandaki akoke koluka Baptiste ake koyebisa ye il est grand temps ayebisa camarade na yo et en tout cas sope Baptiste ayebisaka Duce sope ayebisaka ete toyebi te e kosala ke fille akenda na ye mpe abala na ye avai na famille ya bagarçon wana na Congo eti garçon wana asalela ye makambo aye kokende poto akenda poto zeme koma deja ya 7 mois fille wana akenda Allemagne kokenda Allemagne asali mpe vika nde ezalaka aboti na ye aboti mpe mwana yango mwana mobali bandeko nanga foto oyo nanga nango na maboko mpo aboyi totia mpo na image ya famille na ye mpo na libota na ye alingi mpe te batanga kombo mpo na kobebisa image ya famille na ye na miniti oyo toloba boye aza na bana misatu oyo baboti mibale baboti na garçon na mwana oyo Duce wanganaka mwana oyo foto naza yango na maboko bandeko nanga fotokopi ya Duce Kapanga okuta ata mwana ngo ye moko ndenge akoli boye mokolo okutana na Duce en tout cas bato baobenga bango mapasa ekosala ke fille aboti mwana nzambe mpe ndenge asala makambo na ndenge na yo noyebika bano bawangana bano abitiki oyo babwakaka nde nzambe alokotaka bango mwana wana leo toloba boye grand joueur abandi akobeta bale na baclub allemand papa bango ya minitio atina mwana wana na Espagne akoma na ye mpe kobeta bale na Barça D aza na ye mpe wana abetaka bale na bano baobeta bale na baclub ya Catalan abetaka na ye mpe bale mwana bato mais soki sikoyo tozongi mpo toloba lisolo eza pourquoi parce que Duce aluka fille ya mwana mwasi ya bato abala koma de ya femme mariée Duce akenda koluka ye na Facebook pourquoi parce que soki mpe bakamarade na ye bamonaki mwana soki mpe ndenge nini parce que place wana histoire mpena toza yango te fille ayebi akomprena te ndenge Duce aza na foto ya mwana wana akomprena te Duce azwaki yango wapi na mwa keke video ya mwana Duce atindelaka ye yango na bamessager na ye ke mwana wana aza mwana ye aza na besoin arécupere mwana ye bandeko nanga bokoimagine mpenza aza na besoin arécupere mwana na ye et la fille azongisela ye mwana na ye sinon te aretrouve mobali ya ndeko na biso ya mwasi e ndeko ya mwasi alingaka na ye te alingaka te eloko pene etindi ndeko ya mwasi abimisa makambo na internet pourquoi parce que Duce atindi bakamarade na ye bakende komona mobali ya mwasi ya ndeko na biso ya mwasi semaine passée jeudi passé bakendaki bamoni et la fille akumisi nzambe parce que ntango mobali alingaka ene bandi ayebisaka eke alobi naza na zemi mais zemi oyo eza ya mobali tel mais awanga na ngai makambo bagarso wana balobi eza nango mpenza nefe te mpa mobali wana mais mobali azongisi mwasi mpo na koyebisa eke nalingi babuzo bana te na boyango mwana na oyo mobali wana nkambe mama aloba alingala te mais ayoka français aloba espagnol alobaka mpe na monoko na bango ya baallemand donc mobali ya bato alingi makambo te alingi scandale te alingi eloko te c'est pourquoi fille abengi biso ayebisi biso alobi boyebisa bandeko nanga bopartage émission oyo ekende eza soni ntango wangani mutu oyebaki lobi na ye te elelo ozoya na yo mpe atanke mobali obima lokwa yo papa un père irresponsable qui a pigné son propre fils et lelo nayebi te par quelle magie osutuki kamba moko oyanuka mba moko okende obanda koluka ke o aza mwana nanga tika kobebisa foya moninga abala lelo aza na bana misatu mwana oyo wangana na bana na ye mibale aboti na mobali na ye famille na bango bazalaka bien balingaka na bango media te makambo na bango ezalaka bien so nzambe apambola mwana wana mpo nzambe ye moko nde ndasala makambo na ye donc yo oza kutu na droit moko likolo na bango te donc tika eza soni eza mpe soni eza mpe mawa et en tout cas bato mpena bowanga na bana